Fin. Et là, on a Goloba. Et dit de l'image. Film, ouais, continue, kaka. Frapper, bah, on a film. Et dit de l'image. Et là, on a Osenga, yo. Chicoté. Message ezaka moko tozali awa tozana matanga ya Luzon Polondo moto ayebi Luzon Polondo ayebi kaka Juma akufaki na kisasa biso tozala na matanga nde tozozela corps la semaine prochaine donc naopesa message na bato nyonso tuko bayeba Luzon en tout cas matanga ezali bato baluka baya tout ça yo kota numéro na téléphone donc merci que balingi pe numéro na ngai ezali 07 51 81 51 67 soki balingi bato ba information pour na matanga tout ça bona bozali awa wa yo kocha ba adresse makambo nyonso tu tozali awa nde komoni na de ya Luzon Polondo kolomba na shérif donc voilà na programme yango eza nano moa boye na boye lelo toza na salle mais tosololaki na bato ya kine balobi ke makambo nyonso badémarche corps il fallait ya mercredi ozala sous mercredi te badémarche nyonso administrative ekosi la jeudi yango na lelo tozali awa na Villeneuve la Garenne na tongo dimanche topanzana après tozela ti programme bapesa ya kine après nde toye kotinaka ata na bafacebook kotinda mwa message mpona mokolo nino toreprendre matanga donc kore oya sous mercredi te parce kuna baosisa jeudi toki so kore oya vendredi pe samedi comme ça tokoannonce yango après donc tozocontinue ka ndenge ezalaka moninga so akufi na Afrique tobetaka motu malembe mpona kore yawa tokunda ye na honneur Luzon Polondo mokolo mpa abimisi presque batutu ya Paris na paka Juma baparis kine bino boyebi olelo atiki biso akufi presque abeli te akwei yango na tokosala tu donc basere na biso bazali toujours présent Dalidana José Kongolo tozoliteka malembe lelo towana la Garenne après semaine prochaine je crois tozala kaka message na kopesa merci ozanga ndeko na mobali d'abord c'est mon vieux tovandi trop na ye na France tovandi trop na ye esali bato nyonso pasi parce que c'est un vieux qui n'avait pas de soucis na bato azalaka grand garçon lokola ye boye tovandi ne na Paris keni ayi moto balinga ye misiki ayi moto na biso epuis na yango mpe abala mona papa yogoa bato mingi bayebi te biso lokola tozalaki bayapa koloba maobele te yo aza na kati mwasi na ye awa mpona papa yogo oyebi major colonel ti akufa mwana ya mwasi toa famille. Merci. Osala na nzambe ekomaka komplike soki oza korespecte vision te po nzambe apesi yo mpona mosala mpe yo otali epai mosusu me soki otali na oyo abengi yo okoeshue mokolo moko te. Alleluya. ozanga ndeko na mobali mwana leki na yo Luzon Polondo ezosalanga mpasi mingi ndenge na nga tika biso akei ya bato ndenge na nga nalingaki olingi biso na ngai ozali kolinga motu te aloba na mabe mpona baya na yo bamama na yo olingi bango mingi esala moto na mpasi
mpasi oyo toza nango motema ya motu soki balakisaka ndenge nanga sherif nandimi te mpo nandima sherif leki na ngai mpo namona yo namona cercueil na yo na develope mamana na mama na ngai mona kuta mwina molongo mama kuilambert ibana na yo leki na ngai yaya baleki ebele nzamba balela yo afongolela yo baporte ayamba message eza kaka mawa to wana aza ndeko na biso tala kaka foto ya to asiste puisque aza mwana poto akala biso bana poto akala totika makambo te totelema tolia mwa cotisation mwa bino boyelika makambo nyonso esengaka bongo likambo oloba mingi nga na olobaka boyeke naye koakompagne bamama. Nous, en tant que la RTNC, l'église au milieu du village, on est venu accompagner ma maman à Bonheur, maman José Congolo. Donc on partage le malheur ensemble. Nous, quand on dit que la RTNC c'est l'église au milieu du village, nous partageons ce malheur qui a frappé tous les Parisiens et Parisiennes. Donc c'est un peu ça. C'est ça et le tenue officiel qu'on va pleurer notre frère, notre grand frère. Merci. Comme on a tout calé, ils ont Azam Moningo Tokone na kati ya Paris. Ma benae Mukulupa. Ça ne m'a pas belé na Paris. Ça ne m'a pas boire. Ça ne m'a pas belé dans la business belé ba playback belé. Les lots Zamba bengi. Zamba muga pesaka. Zamba muga zwaka. Moni moninga musupe wala ine marama ba boîte ye yokubone pati ko bange. Akoma pasteur Yowana. On a biso na ba maison. On a on a kati ya Panama wa. Zamba muga yebi. Mais ça ça la passe mingi, c'est pour disparition. Mais Zamba yebi. Merci. OK, merci. Message il y a un plaisir à Mingezate et Zaka Kapasi, il y a un père Beko aux Alagena et Sikamoko. Et surtout que mon tango, mon indégat de télévision, Zambia Bongolangai, Bengangai Panae. Mais azalaki ndeko oyo soki azalaki ke mokolo wana nga nasali te nayebi ke ye afungoli esika na ye naza kokende epa na ye ta mosusu basoire mosusu tozala kaka 10 personnes nabengisi kaka 10 personnes epa na ye na mboka oyo choisi le sec. Voici le sec. Oui, c'est vraiment content de voici le sec. Donc, tu fais ça qui mingi. Tu as récupéré la bonne déco et puis ça m'a surpris. Pour yo kake à Kentucky na Mboka et à Tikali. Mais tout ça là ça ko kende ya moto. Mingi eloka na yo koloba. Boye banzambe nde. Eza eloko na kosenga na moto surtout parce que toko kende liwe bozoyo na tango no surtout. Mais il faut y esika nini yo bandaki pe esika zoke. Puis moto kaka ko porter na kati ya vie na yo no surtout ko sala ezaka kanzambe. Merci. Ya mwana na kosenga kaka donc Zambe kaka sunga biso wa pesa so makasi. Tout à l'heure peut-être tout à l'heure
koteya mwana kolendisa bana nzambe na mwa liloba na circonstance ya boye foka tosungana entre biso. Merci mingi. Merci. Ah, disons pour Londo. Bof, ça lui a bien fait. Ah, bof. La Belgique, on a qui sont dans junior. Ah, bof. Bof, on s'appelle Singaïté. Franchement, la fête est junior. Ah, bof. Franchement, place aux arts. Mato. La CPLité. La CPLité, bof, au salut du solo, au Kéi, au Laki du sauté, malade, l'oroté, beau-frère Albert Lama, beau-frère d'ailleurs Albert Lama. La CPLité, Liwa d'ailleurs, CPLité, dans la Mawa. Ah, la CPLité, bof. Merci. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Barber TV. En tout cas, bandeko, nous avons un plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Barber TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, mutu nyonso aza na télévision na TNT, décoder à TNT. Bolanda de Boss Barber TV. Mais bon dimenanga te, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo a PC la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye. Patrick Malouavengi délogés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funda nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment l'économie sur Congolais faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal. Même bongo, Kolukano Minonote, Maman Global PM Express. On bus toujours artiste Oyo, qui nous a toujours battu dans la idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville,
Angola. Donc, Patrick Malo venir à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, na Angola, na Congo Brazzaville, na Congo RDC.